eza ba saper donc ye azali lokola muto alakisaka nzela biso toza ba descendant na ye donc biso ata tokufi bana na biso bana biso bakozalaka ba saper na kati ya ville ya Kikwiti. Awa tozali na kati ya lupango ba grand caisse au palais bozomona palais oyo grand caisse akoli awa partout biso to tambola po ndenge ozomona nga na tambola petro tambola beta 9 pays donc ça dit bakanda pesa à l'appui na peut-être peu beaucoup monango donc partout biso tambola to kana ba guerre kaka na kin biso ondaku na bango batu mususu bakamoka ndenge nini atongaki ndaku oyo te awa krakesa kotonga ndaku te ondaku ya papa krakesa azalaki musicien makamune nyonso depuis akufaki ekota na politique il fallait to monter muzole wana mais politique ekoti na kati batu mususu bazoboya batu mususu bazondima. Yokosinga oh yokosinga oh yokosinga oh yokosinga yokosinga oh yokosinga yokosinga oh yokosinga ngayo. Voilà, encore une fois merci. Comme on l'a bien signifié au départ que nous serons à Kikwit. Aujourd'hui, nous sommes à Kikwit et dans quelques jours aussi nous allons rentrer à Kinshasa, mais Tolinga kite tozonga na Kisasa sans pour autant to se rendre na endroit où ils allaient mythique pour na ba jeune nyonso ba ki King Kester Emenea kasi po nango lelo toza na des interviews na biso to interview bango en rapport ya présence ya King Kester Emenea na Kikwit sabotamaki akolaki abandaki musique influence na nini par auprès ba jeune et un mot na ndenge lelo baza ko penser ko ça l'activité na matonge pour na 5e anniversaire na ye ya disparition ya King Kester Emenea na kobenga kulut Iva Pusana bon mon race cantine veut dire bilele kanem tezolo bakara ndenge kesi mo kazalaki kulut Yves Mbote Mbote mingi mugetu bana Kikongo mais tozalama difficulté biso lingala lelo ba Kikongo bino atabo lobina lingala ngana kozongisa na Kikongo parce que eza idéologie ya Jean Tikela biso abikishila batu quoi. Bon nako se forcer na tata Mbote moko tamukina na Kikongo po kinde bien et Bwenge Mbote papa journaliste ngolo penda kele ya mingi parce que betu na kata Equity bete vandaka ngolo pile ya ja kubika betu betike ka ngolo. Mais tout le monde est au télémi ndenge ya moko Kester za ko nga au téléma kuna na César ko inda déjà yo moko télémi na ba pièce akanda c'est-à-dire idéologie ndé yango na Kester atikela bino na Kikwiti vraiment muta sepela mingi na mpila ngeme tuba ya Jean Vanda zola kulwata donc mpila metelama car mpila va lwata kananga contrôler mu bien ozinga bien okomona banda se tili kolo naza ko beba biloko oyo formation tozwaki epai ya Jean mabele oyo Kikwiti eza ba saper donc ye azali lokola muto alakisaka nzela biso toza ba descendant na ye donc biso ata tokufi bana na biso bana biso bakozalaka ba saper na kati ya ville ya Kikwiti. Mais non toza na lupango sika azalaki yo yebiso lango ko pesa biso ma flash mke par rapport ya endroit tozali bon awa tozali na kati ya lupango ba grand caisse au palais bozomona palais oyo grand caisse akoli awa ondaku na bango batu mususu bakamoka ndenge nini atongaki ndaku oyo te awa grand caisse akotonga ndaku te ondaku ya papa ya yebi no moko boyebi yango maison blanche ndaku oyo il fallait etikala boye parce que biso nyonso même neve na ye suki camarade na ngai to bando vivre na na kati ya lupango oyo vraiment grand caisse pas na nga azalaki oncle na nga azalaki grand na ngai donc azalaki lokola mutu moko boye donc professeur na nga na makambo sap quoi donc yango wana bomoni ke lupango oyo ndenge tovandi lelo na bino tozosala mission eza lupango moko bate bele balia fufu awa
bamela mai awa bavanda mpe na ndako oyo babima bakende bayebi tina mikila poto ndako eza na mutu moko akobosa nango aza te na monde mobima oyo viva na kati ya Kikwiti quoi. Mais non, un message na bato nous soit qu'on penser à tout moment qu'on commémorer image ya grand artiste na biso parce que na moni pe basaleli monument moko na ville kuna et cause la camp pour que ba ériger buste wana. Bon, ndenge za wana eza problème moko boye. Grâce à zalaki musicien mais makamune nyoso depuis akufaki ekota na politique. Il fallait tout monter muzole wana mais politique ekoti na kati. Batu mususu bazoboya, batu mususu bazondima. Lokola ngai na part na nga. Yves Mangala le grand mwana muyanzi nazoboya pe keno monument wana bachango parce que ezali ya nzete. Na ndenge toyebelaki grand caisse emene ya nkwa mambu monument na ye kozala ya nzete te. Nzete yango pe mutu fala sala ngo lokola papa na biso liolo wa uti ko kufa. Mais na mutu oyo nga vraiment nazalaki te d'accord na monument wana nzete o basala po na grand caisse nkwa mambu kinkestere meneya donc atadi wambu du fadin sasa donc vieux wana aloba 3 ans ba comme belé na vie na ye. Mais non to lobela juste par rapport à dessin na Kikwiti boyambaka sangwana comment izalaka ndenge nini ko apprendre que pe akufi na ndenge bakiko kundaye oliba kundaye awa bakiko kundaye na Kinshasa bino sala bino nini bino ba original ba autochtone bakolo mabele quoi. Vraiment la oloba boye na pari ya enterrement ya Jean epesa biso souci parce que yemoko tango yakawa ba dernier concert na ya betaki fumpa memaki Adolphe Muzitu donc ba certa na Adolphe Muzitu les grands politiciens oyo ya biso ya Kwilu bazalaki na ba excellence Lume ya Dumaleki ezalaki no soki ya kufi bakunda ye na Kikwiti na cimetière ya cathédrale mais côté suka ndenge eza wana batu bawelisaka ebembe wana donc les 5 continents oh balelaki ye babando linga bakunda na Londres na Lubumbashi oh boy mais lokola eno azalaki icône na biso bakikitwa to linga ke no to kunda ya wapo lokola nga nakoma so na ke moko boye na bouger mukunu na to moli mutu na nga boye do na osamela nzambe kinkesere mena parce que forme ba jete po via ya biso mvata kumvata o mona na zamba yamba moto o yebi forme moi suso koloba ako bouger te parce que ya Jean azalaki mutu moko boye vraiment atalisa biso makamunyoso 100 francs so il lelo ke no to komati na bakemba nini tozoloba Kikongo ba 100 francs wana donc to kota pena Kikongo pena tabwa la langila na kata kini pona ya Jean. Voilà, na moni ozape accompagner na moni papa maître Pazali wana. Tu peux essayer moi minute ça peut moi mbela na par rapport à oh maître Taï Azali voisin ya ba grand questeur. OK. Donc il y a beaucoup sur la Mouta e boy. Bet game mbote. Bon, tala Kikongo ngeza passer quoi. C'est qui to bunda na poto lo quand même. Ikamote to ko solo laga eza langue ya bana Congo Ça a pour na honorer image ya Emene ya Komambo. Un mot par rapport à Emene ande moyebelaki et to ko retenir nini bato ba kolanda biso na Kinshasa. Puis les bandes ya mboka ba retenir nini par rapport à présence ya Emene na Kikwiti talo mpeko kufa. Emene ya na Kikwiti soki tozui lisolo na ye na ba jeune na ba papa ba mama ndenge azaki koyamba bato ndenge azaki kosangisa azaki kokabola te donc vraiment ezaki kopesa esengo mais par rapport liwa na ye do oyebi ke eloko epesaki peza bato susi nzembo ya suka yembaki mokoloni na kokoma na mboka milonga kwanga wana donc ezaki kopesa mitema ya bato pasi susi moyen te donc par rapport liwa na ye epesaki vraiment na ba jeune na ba mama ndenge na lobi lokola azaki motu moko azaki kosangisa alors susi wana na lelo elongwa te mbala mingi boya kokutanga kana sengle na zelaka ti jour bino bokolongola sengle oyo soki mokoloni na ebite toyoka kaka ba 40 jours bokoya kosala esala makapete biso tozelaka bino ndengo moninga na sengle oyo tozelaka bino po susi wana ezali ke faut
matanga ezali soki mutakufi bapanza kango bopanza matanga na kin na niveau ya Kikwit nane salamate yango wana donc souci na biso eza bongo. Merci beaucoup papa maître na moina libéré yo. Merci. OK, merci beaucoup nazongi na kulut Yves ye azali mbiaka bomo nanga keno déjà mutu ya box balilaka na makofi mutu ya kitende balilaka na kitende comme kesa ninga dako beta ba forme ba biloko dega na mo ba verchati beta miwana ba biloko tu yanga yi jali donc biloko moto okola bana mai nanga ba kalitoza na kini donc papa griffe ba doye na boulot na biso donc vraiment na kotika binote totika ngopete na ndenge ka bakoko na biso lokola na loba koko na biso forme za nyarka les grands nyarkos oyo koko ya forme ya ba congolais sozo ba Hollanda ba papa wemba ba ya Jean donc vraiment papa griffe kaditoza ya bino yango wana certa boyaki na Kikwiti na yambaki bino Yves Mangala les gars mwana muyanzi na kotikaka bilamba te tokotika ngo paka kaka te tokozala kaka bakunda biso ezala mutu bakunda na palete maison blanche etikalaki ya ja bakendo chaye na wapi mutu ketikalaki ndako etikalaki mais elamba akotaki nango akendaki nango do idéologie wana totika ngo te kaditoza certa yango wana le roi Gizanga vangantama buka lupango vraiment maître Giu Induatu forme totika ngote ba petit nanga ba Pacheko Mangala na Matadi ba maître Alain botika forme te lupango ngoyo ngoyo yami to banola mbela biso ba fufu wa tozo dame metala lelo menenga côté asuka to benga mayumbu eza mayumbu te mais etika loko mise moko pona biso vraiment toko kende to solola na ba vie mususu ba pire petit ya Kinkesel et Menea to comme place on a besoin moi parole et pas ba kulutu wana. Merci beaucoup. Merci. Toujours continuer. Disait Kester, un mot par rapport à Kester, Oeba qui est comment et Bozala qui n'est n'engeni. Oh, on a grand nanga donc c'est-à-dire la grand. Donc grand donc il y a famille pour comment nanga maya bailo. Donc comment nanga baila. Vrai comment nanga za godé tabala. Alors comment na ya baila viens de m'taper ça kinga. Donc grand pesa kinga comment na ya baila pour en tant que pire petit na. Donc tous ça petit té oyo non ceux qui ndengeni té. Tous ça petit ma ya palin ya famille pour ba petit na yo pesa donc c'est-à-dire propre père moko mère moko ni bana mai na ngazo tangi na bango ba Yves Mubiala kufa na poto ba Désiré Mubiala ba kufa awa de là ba même premier primaire na Sancour place pe via ba na rotang donc on a grand nanga père na zaneti oncle nanga donc vieux à quartier donc vieux mutasalanga. Merci beaucoup. Alors pour na omoni ba makambo ebele neti biso ndenge place oza awa tokoma kutulea musuko regretter na bana mai na biso bandeko na biso ya mboka lelo ekoma bon koyeba mutu eza mabete bokoyebana puisque eza po balobaka boye donc eza na ki camarade ya fufu ya malili donc c'est-à-dire bato tokolana bango na palais tola ba fufu ya malili ozo comprendre siko eza na ki camarade mususu ya ti donc bato bayoyebana na na sima mais biso tout oyebani ozo comprendre mais vieux na biso alaki vieux moko akolaka bien lolendo propre alaki mutu moko do batu tout bandako apprécier mboka mobimba pourquoi puisque na boulot na yaki ba boulot vrai et il était un très bon chanteur donc tindenge nga nazalaka boye na bi musique tout ça banini donc talent vient na monango te donc mutu ayemba kitoko lokola epo bato koyemba kitoko baza mais mutu ayemba kitoko lokola ye oya lekiye en tout cas na zoate noni oh ma noni noni
uwa 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 awa yoke otalanga ta misote. C'est tout. Merci beaucoup, merci. Kombo na yo kombo na nga frère Paul na mwana wa Genia na mastana na mabebele ya mwana nkasi ya Jean. Un mot par rapport à Kinkesere Menea parce que tout ça dans le cadre pour honorer. Un mot par rapport na ye oyebaki ye azalaka comment et ba souvenir nous en par rapport na Menea. Bon wana nanu aza noko na biso na po to abana nkasi na ye. Bon vraiment vi wana pena mutasali pe ko quartier na biso pena ezwa kombo wa Genia wana pena e mata pena e pesa mo po pena na kata mboko yo na quartier na biso azana bilembo kitoko abeta babiloko bien nzembo bien abeta vraiment to sepela na ye payer pena neti ya neti koko abakoko ya quartier na biso ya Japon apana master propre ya mwana nkasine mabebele mafeko oya boka bana. Merci beaucoup. Merci. Donc, tout, donc il y a le quartier, il y a Jean, qui se met là, petit, il y a un neveu, il y a un quartier. Donc, il y a un outil, il y a un boye. Donc, il y a un gens qui sont bimi Palestine, comme maintenant, il n'y a pas de sang, il faut que tu aies un scandale. Donc, il y a un sani. Ok. Tout ça, il y a honoré et mené. Un message, boye bakié, moi 30 secondes, mon rôle, pour la mené. Oui, un meilleur. Ya vandaka camarade moshi ya nene camarade betmeye la tiandi bet vandala lampiti yandi mbeto moshi betmeye l'ensemble munu valonga na kinzambi yandi ake longa wana nani na Sancourt mais chaque fois l'air amuke kusina vacances on était toujours ensemble samnanzo na bobo vanda mingi place guvanda ki bien hiver c'est pourquoi il dormait chez nous nantangwina papa vanda député bet vanda kinzo nene c'est alors qu'il dormait avec moi. Donc on partageait une bonne vie avec lui. Mais papa n'a pas la musique veut. Donc Yanni et papa n'a pas très dur, mais va bingan vieux cassin. Donc on va la musique en cachette. Mais Mounio vanda vraiment interdit. Comme vanda Montemoche vanda jinga na ba prêtre na Kinzambi. C'est pourquoi j'étais empêché de faire la musique avec lui. Mais nous étions toujours ensemble. Vraiment on était bon souvenir Menea. On était toujours ensemble. Merci beaucoup. Ok, merci, je vous remercie. Yaja Kena, Tozomise Yaja Kena, Osala tout et tout, Yaja Zonga, Atele mon de mon Yaja, Talatali Bosona, Carolela, Yaja Talako de Mas. La mémoire de King Kester Emene, tout ça toujours dans le cadre de Kotambola, côtoyer Batoyo. Baebaki utambo tamana kokola basakana babina bayemba batanga pe ensemble kasilelo toujours continuer kotambola parce que lobby déjà Kinshasa voyamba biso kulu tumbote bonjour bato bakolanda na Kinshasa ozali nani pona emene ya boyebana ki comment et souvenir nango za pona Kester bon nga komo na ngamba mopwanga wana penza grand frère propre. Oh, nous avons soudé grand frère vraiment propre. On a vu Bazaba Ine Nabiso, on a ensemble, Tindenga Kinde Bagishasa, à quelque chose évolué dans ma caméra, mais toujours tous qui ensemble naïe, ceux qui a quitté au bébé sur Toké Kishasa, toujours tous ensemble naïe. On a pensé grand frère propre, pensa. Les athées qui ont soudé donc, bah oh bah yebi, tant bah on a peine à image. Ba monique non ba comment vraiment que na fief na place penda que il y a botamaki na place il y a Koli donc tout ça ba tout musuté tout ça vraiment ba pire petit na dei pe ba mona gibiso ba o ba yebi déjà ba faso yo ba romona pe makamundenge que moto alobi makamba solo to peso merci malgré tout. OK merci beaucoup on appelle sur une bonne chance merci.